Où est allé océan? Quand on dit océan, makambo donc on a kobenga ngweza sentir ya suka. Donc ba makambo oyo ya niveau ya likolo ya suka et ya kapena na mystère nanga et ya kamingi a na océan. Mais soko e plage ya kina mwasi te. Ke ba ko linga mwasi na plage. Po oyo peza mokili. Na kati océan ozomona eza mokili. Eza pe na basi o babimaka awa. Abimi awa ye yo koyeba te aza sirène. Namoninga, est-ce que toi tu voudrais que ta femme puisse te tromper? Toi, musicien qui est en train de me suivre, toi, artiste, musicien, star, leader, tu voudrais que ta femme puisse coucher avec un autre homme? Est-ce que tu le voudras? Non. Mais pourquoi toi tu le fais? Et tu aimeras ton prochain comme toi. Il dit, c'est cela le premier et le plus grand commandement. Bien aimé, mon frère, de Genèse à Apocalypse, le plus grand commandement, c'est l'amour de Dieu. Na niveau ya komikitisa devant ya ba être yango moni ba permettre ngai pona sala nyonso na koyi kosala likambo olobi mai ozomona même ba succès ya ba musicien international na yambaka pe ba te belé awa na océan ezala makambo ebelé. Tant azolo ba bongo musique faut ozala pe na makambo ba fula yo ozala pe na spiritualité. Sans spiritualité musique na yo koyokana te. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Unis au son, les opinions, Daimana, Chido Twendele, Nakita, Tokotonga, Takole, Kakito, Kikabu, Congo, Yapapulu, Congo. Mbote bandeko balandi bozali kolanda au parleur télévision bozali ko comprendre que na simana ngai botala mai oyo tozali awa na océan na côté ya mwanda bandeko bisika wapi bebi que au parleur to ya kosala bino toujours ba découverte bandeko na ngai ba yebisaka biso que moto soko azali na maladie to pe moto azali na milimo mabe soka sokoli mai océan milimo kimaka moto pa koki kotoka pe mai oyo amemiango pe na ndaku akiko sopa bisika makambo oyo ezaki mabe bato bakimaka topé bantu oyo bazali na makanisi mabe bakimaka bandeko na ngai mbisi ya océan topé moi ya mungu ya océan ezalaka makambo ebele bangisaka bandoki ezali ba masolo toyoka na bokoko bandeko na ngai d'autant plus que toye awa pona retourna ba question ndenge toujours ezalaka toye kokuta na susu na mbuta jono toye kokanga côté oyo toyelingi toyeba yango mbuta oyo alinga ba mai boye siko awa na océan en tant que Nekongo toko koyeba toujours ba masolo ya mboka na biso boyebi que masolo na biso monde to robeta yango toyeba que mai oyo nde boza komona même bateau na musika bongo ndenge pe ba colon toyeba que ndenge ba explorateur ba yaka ko découvrir ba koko na biso oyo memela biso ba colonisation etika biso na ba mauvais souvenirs tina nini toyepe susu awa Mbuta John to kutio awa mbote na yo mbote quand journaliste Mbuta John ozali partout Nekongo mais tokutio pourquoi tokutio na grand mai oyo bon oyo ezali mai ya munene ezali océan eza ba fleuve te bisika na memayo mais oyo nde ezali mai ya suka donc awa nde puissance ya munene eleki ba mai oyo esika tokenda awa ezali tobenga yango océan na kati ya océan makambo ebele oyo esalamaka awa eleki fleuve Congo. Oui, eleki fleuve Congo oyo ezali océan. Quand on dit océan makambo donc oyo na kobenga ngo eza ceinture ya suka donc ba makambo oyo ya niveau ya likolo ya suka eyaka pena na mystère nanga eyaka mingi a na océan. Voilà, alors bandeko bazotala biso misusu nano o ba yebi yo te ba misusu ba mesana ki na yo et surtout que ba question chaque élément to sala kana ba question ya vraiment ebele. Alors o ba koyeba Mbuta John azali nani? Mbuta John azali chef coutumier na village ya Lukula tango zobenga Mbuta. Mbuta azali chef coutumier na village ya Lukula mais tozali na ba temple partout na Mwanda a nazana temple na Lukula nazana temple na Kishasa na uti kofungola kala mingi te Congo central nyonso presque ba temple ezali Mbuta John ba o ba moninga pe mbala liboso Mbuta John azali chef coutumier na village ya Lukula etake mutu oyo alaksaka bino pouvoir ancestral mutu oyo apesaka bino bakode ya libota oyo komplikaka bino bozoko kozwa te pa bato mususu Mbuta John apesaka yango na facilité
Donc tout le bas que boza na famille royale en tant que na famille royale que ya ba nkumu tout le bas bongo ndengo tazaki hôtel Sabiso. Alors to ya d'abord to yene sika oyo to somo na océan na mwanda mbuta John nini d'abord to koki ko retenir to pe conseil nini koki opesa na bato mingi ba kenda ba ya ba plage boye be sika boye surtout tant to mona ramindele ba sexy hein au mona boye motoyer mwana mwasi alati sous-vêtements et muke alati soutien donc un peu hein aye boye tout ça bon mutu pa ye pe boye côté pe plage pe aye ko linga pe ba si koto yo to lo ba masolo nini to pe ba principe nini ba koko na biso bazaki nango po na plage. Bon principe ya bankulu na niveau ya lelo conseil na kopesa bato oyo eza mokili mosusu oyo na kati ya ozali océan ozomona eza mokili na ndenge eza mokili conseil na kopesa soki oye na plage oyaki na mwasi malamu mwasi na yo ye wana mais soki oye plage oyaki na mwasi te keba kolinga mwasi na plage po oyo mpe eza mokili na kati océan ozomona eza mokili eza mpe na basi oyo babimaka awa abimi awa ye yo koyeba te aza sirene aza mwasi ya mokili mosusu ntango akobima awa yo kolanda mwasi kitoko oluli ye ntango yo kolula ye olingi eyebaki ake na yo yo mpe mwasi oyaki na mobali te komeka kolula mobali na plage te mpo na yo mpe ya conseil ya monde entier ya partout oyo monde oyo nyonso eza na plage c'est là bandeko bayebaka ke bamami watande baka na plage tout ça mais yoso ba même mobali parlo ngolo mobali même mobali okolinga mpe mobali oyo aza na monde na biso te nazoye biso nde toza na plage toza na kati ya mokili mosusu oyo ezali océan même yo mwasi oye oyaki na mobali te komeka kolula mobali oyo okuti na plage te plage eza makambo ebele okozwa mpe mobali oyo awuti na kati ya océan abimi oyo awuti na kati ya océan abimi aye mpe kolingani amemi yo na mokili na bango amemi yo mpe na mokili na bango mbona esalema mpe na bakongo central européen esalamaka ebele balinga basirene ebele balinga mpe bamibali ya monde mosusu mpo na nini mpo na kolula alo soki oye plage oye na mobali na yo zala na mobali na yo oye plage oye na mwasi na yo zala na mwasi na yo na plage balingaka mwasi te conseil na kopesa na babone oyo balandaka nga nazokontinue oyo ezali soki 11e partie nazokontinue kopesa bino bamayele ya sagesse donc na minute oyo na 2025 boretenir ndenge tozokota 2025 bakodia oyo ya sika kodia oyo ezongela bakodia ya sika bapesi nga bankulu bapesi nga deja accès bakode ya sika bana kouta awa na océan la pouvoir mosusu bongo inkisi nazoloba projet ya 2025 on a signé contrat na bankulu bafongolelinga nzela bakode ya oyo ya sika okode ya oyo niokola bino kode ya oyo bozwaka te kode ya oyo ezokomplike libota na bino na kobanda siko koya kosalela cérémonie na nga na kobanda kozula yango awa na kati ya plage oyo ya océan mais zela na mbuta John toyo na ndenge bobi ke esa émission spirituelle océan ndenge lobi so totalement même par rapport ya grandeur topé na hiérarchie ya ba mai to mona ke esa likolo ya ba rivière likolo ya fleuve ndenge uti koloba awa mais yo lobi bapesio accès pour nos bimisaka biloko neti awa to bakese ke siko wana eza degré moko ya ndenge nini c'est que basacrifice ekozala ndenge nini mbuta John mais sacrifice eza te nga naza mwana bankulu donc nga na toke porte mpo na koya kosala incartation awa mpo awa bandimela yo fo ozala mwana ya bankulu osengi bankulu bamoni mosala na ozosala malamu bapesi nga siko accès na minute oyo naza na pouvoir ya océan donc problème nyonso dossier nyonso ezala ndenge nini mbuta John na 2025 oyo black te nazo continuer kosala ba effort ya ko multiplier ba makambo po bato batalaka nga bazala bien mo bato so tamsu bazo yo ya 2024 bazo c'est que wana ngibanda ngela te tonde te wana pe bazo esa activer zongela bazo déjà ba code na bango nazo loba 2025 ngana memaka ma spiritualité na étape étape on a commis na ngona minute oyo projet 2025 donc dossier oyo nyonso ezaleza bikakata dossier oyo eza ndenge nini ngai na minute oyo nazo décanter yango sans problème océan bankulu bapesi nga déjà pouvoir ya océan yango mona kati océan tant on a découvert makambo eza awa yango na pesi bato toli
Tango yo yaka na plage soko yaki yo moko silisa makambo na yo obima yo moko soko na plage kolinga mwasi te na plage kolula mobali te oyo toza pe oye na kati ya mokili mosusu nde toza awa opeza mokili. Alors tout le basiko tout le monde a que grand rituel à makasi balobara que et ça le océan aucune même dans intro dans le que maille océan et qui me savoir même bando qui c'est-à-dire que ça bisika o ba meka les deux fois te pour na ko même mais par là et le revenu nos hôtel sabiso ah yo tant océan par là Mbuta John obangi makambo te Mbuta John azali mwana Bangkoko bafongoleli nga nzela oyo nakoka koya pe bapesanga accès nakoka kokota awa nasala makambo oyo nalingi kosala ezali accès pe nakosala mosala na nga malamu nakozala pe na niveau ya komikitisa devant ya baetre yango moni bapermettre ngai mpona sala nyonso nakoki kosala likambo olobi mai ozomona même basuccès ya bamusicien international nayambaka mpe bato ebele baoyo bautaka bamboka libanda ba-États-Unis d'Amérique bamboka ya France bamboka ya Canada bamusicien babetaka mingi Côte d'Ivoire basalaka bamusike internationale bamosusu mpe na obligeaka bango baclip na bango omona okoki oblige clip na yo fo esalama na océan c'est là baclip bamisien mosusu esalemaka awa ezalaka que recommandation ezaka recommandation mpona nini miziki na yo ekanga ntango osali clip awa barekomandaki osala clip awa eloko na yo ekoeshue te eloko na yo ekobeta toujours donc mai océan eza na makambo ebele c'est que dakomuda oyo kuta kotika biso akei ti azoloba révélation que par rapport ya musique esengaka makambo seka azoloba vrai mais oui azoloba makambo solo po ye moko asali baclip ebele mpe na océan voir même Linda Kuro bando yembe betane kangeza kombo soit disant so pia sirène so ndeni donc kasi awa na océan ezala makambo ebele tango azoloba bongo musique faut ozala pe na makambo bafula yo ozala pe na spiritualité sans spiritualité musique na yo koyokana te mais tango ozo expliquer que awa ezala dimension internationale parlo ngolo bani pour tout le monde ba mission so ya quartier mission so ya pays ka dimension internationale musique na yo bayoka yango partout musique no bayoka yango partout esuka kaka te eza dimension internationale na mboka libanda bazoyoka yango partout monde entier bazoyoka yango ezaka océan pouvoir eza awa bon moto asali ce qu'on a fleuve mpe eza nango na pouvoir mais nazoyebisa yo pouvoir ya makasi eza na kati ya océan awa eza mokili mosusu océan eza likolo ya bafleuve ozoyoka bafleuve oyo misala nini seke awa Mbuta John seke ba grand boulot nde yaka oyo esalemaka awa bato babangaka te awa me misala ya bapoliticien nasalaka yango mingi awa bamisala ya babo ministre Kingande o député Kingande oza na poste okoma chef solongo Kingande obengi Mbuta John na plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 oza na posa ya kodi ya libota na yo kodi ya ekangama mvuka ozwaka yango te benga Mbuta John akodésactive kodi ya na yo naza na accès pa bankulu ya kosala makambo na kati ya océan awa ntango awa oza na eloko moko te okolemba na kosala mpe oza na eloko moko te okolemba na kopesa mutu condition problème nyonso osala yango bamaladi oyo eza empire yo ndeko mai oyo esalaka makambo na nyonso yo ndeko ozolanda nga bamaladi oyo eza empire ozokoka te bamaladi ya kindoki sida ya kindoki yo obushaka te paralyse mai ya océan ekobongola yo ndeko ozotala ngai oza na problème oza mwasi kitoko ozwaka mibali ya bien te oza malchance mai ya océan ekolongola esprit wana okobanda kokutana na bato malamu okobanda kokutana na babontonto baoyo bakabaka nyonso obanda kosenga obanda kozwa yango yo ndeko ozotala biso oza na posa ya baproblème ya mukanda ekomplika yo depuis okenda okotaka bademande mundele azorefuse obengi Mbuta John na plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 Mbuta John akosunga yo akopesa yo oyo esengeli ozwa okozwa yango nyonso na grâce ya océan bankulu bafongoleli nga mutema nakoya kosalela pouvoir awa
awa ezali mai ya munene eloko moko te na mokili ekoki koleka océan océan ekorésoudre basitation nyonso baproblème nyonso oyo oza nango. Mbuta John azosala baeffort po akoka kosatisfaire bino badémarche partout surtout kodia nayebisaka bino spécialité na ngai yango wana ndeko papa mama botika kolanda porte-monnaie magique lelo tokomi bapede lelo tokomi maboma mpo na grâce ya kolanda baporte-monnaie magique baporte-monnaie magique yango ekobebisa jeunesse yango ekobebisa poso moyindo ebele bakomi babeli maboma poso moyindo ebele bakomi bapede bolanda porte-monnaie magique te porte-monnaie magique yango esengaka basacrifice mais kodi ya libota na yo ekosenga yo sacrifice te na biso sacrifice ya kosacrifice bato ezalaka te sacrifice ezalaka te okozwa mbongo ya libota na yo mbongo ya bancetre na yo ozwi lokola nzungu ya famille condition yango ezaka osungaka libota na libota moto akolela aza te na libota moto akosouffrir aza te etake yo orecevoir nzungu ya famille mpe kode ya libota na yo ebongo bato mpe ya libanda. mais oui oza na droit ya kosunga meme bato ya libanda okoza na droit ya kosala meme badon na baorphelinat oza na droit ya kosala badon meme na baeglise oza na droit ya kosala badon meme na baprison partout monde entier esika oyo nyonso kolinga kosala don esifi kaka bamerci wana yango ezali bénédiction na yo condition eza te omakila opesa boto pesa mutu boye sacrifice humain na makambo ya pouvoir ancestral biso makambo wana toyebi yango te. Voilà, alors bato biso bazalaka ke aye boye na plage boye mamoni mo eloko moko boye pe pena ya bien penza pe na plage boye moto akozwa ngo est-ce que ndenge akosalaka eta mosusu ke nde bamiso balobaka mosusu babesoin eloko moko boye ale molimo mo ekomolanda ye ya mwasi moto mobali moko boye soki moto amoni eloko awa na plage na océan azwa to azwa te. Napesi conseil ntango soki oye plage soki oyaki na mwasi te kolula mwasi na plage te. Soki yo pe mwasi oyaki na mobali te kolula mobali na plage te. Plage ezali mokili mosusu ozomonaka plage mais oyo pe ezali mokili ese ozolandanga omoni eloko ekoyaki oyo eloko moko ezongela o mbongo kolokota mbongo ya bato te kozwa eloko ya mutu te oza na kati ya mokili mosusu okozwa eloko oyo oke nango apres bakomi kolanda yo apres bakomi kolanda yo oza na kati ya monde mosusu ndenge toza na mokili oyo eza mokili mosusu kolula mpe mwasi na plage te awa bato est-ce que molimo mpe ekoki koposede mpe moto me molimo bato babimaka awa yo oyebi te aye mpe afandi na kiti azomela yo omoni kaka mutu me ntango mosusu aza sirene te mais est-ce na ndenge bato bakotaka na mai est-ce que moto mosusu mpe akolokota mpe esprit mpe mabe mpe mwasi alataki mabe sexy mais oui na kaka ndenge bato bakotaka na mai ebele mpe bakenda oyo ebele mpe bakenda okoki kokota ndenge mpe ozosokola na mai esprit mpe ezwi yo lisepeli na yo esprit mpe esepeli na yo ezwi yo okokota na mai esprit mpe ekozwa yo awa te mais oza deja e mosusu sacrifie oke mpe na ndako mpe okufi ezalaka ke awutaki kaka plage aza kosokola azongi na ndako aza akufi bon misusu que esprit moko boye bamisu na badélivrance mona molimo na kati ezoganga ke non naza esprit ya bon toyebi ke ya bathéâtre mpe ya bapasteur mais est-ce que baesprit epossédaka mpe wana mambo bapasteur tobenga yango bamakiona yango nazotalisa bato oyo baza bachrétien oyo bapriaka bolanda bapaster mingi te bapaster bazobebisa mpe jeunesse bazobebisa mabala bato bapaster bakomobima na basi ya bato bafemme marie omoni boye moto aye mpo banda kopriele ye okomisi kolula ye bapaster botikaka kolanda bango bolanda Mbuta John maître spirituel mpe ngai naza maître spirituel te olingaka ngo te ngai nazali Mbuta John mpona nini bamaître likambo ya bamaître nazali maître te ngai nazali Mbuta John oyo azosala bosolo oyo azopesa bato makambo bazoluka nazali maître spiritualité naza ni magicien epa na nga makambo makili ezalaka te pas de sacrifice donc ngai nazali Mbuta John etikala kosenga motu te depuis même bato nyonso osalela bazotala yo etikala jamais kosenga non ngai epa na ngai sacrifice ezalaka te nasengaka motu sacrifice humain te jamais epa na biso sacrifice ezalaka te jamais sacrifice humain epa na biso ezalaka te
Voilà, merci beaucoup bandeko tokomi na suka émission par là vous comprendre que ba question botuna ki boloba ki ndeko mukende tuna un peu Mbuta John parce que toyeba est-ce que rosenga yekoma ke pesa boye papa to nini bona mokili papa masolo bandeko belé bayoka o epanzana mais ayebisi biso ke na bokoko na biso makambo ya sacrifice ezalaka te toloba ke bato bapanza sango mabe ya bokoko alors te bato bapanza sango mabe ya bokoko pona nini bazwaki chef coutumier malamu te oyo aza koleka ya kotalisa bato pouvoir ancestral lelo ngai bankoko batindi nga nakoka kolamusa bato mpo bacomprendre ke pouvoir ancestral eza mabe te kodia eza mabe te porte-monnaie magique nde eza mabe me bato bazangaki yango mingi yango moni nga nakomi koleka mpona kotalisa bato eloko wana bacomprendre sens na yango ke pouvoir ancestral eza mabe te kodia eza mabe te kodia ezali pouvoir na biso bayindo nzambe moto akreaki yango mpo poso moyindo asouffrir te nzambe ayebaki mundela koyela biso baporte-monnaie magique mpo ekoka kokosa biso mpo lelo tokóma na maboma bakóma ebele lelo porte-monnaie magique eboti bapede lelo porte-monnaie magique eboti balesbienne me na ancestral pede na ntango ekala epa bakokola biso pede azalaka te lesbienne mpe azalaka te yango nazoyebisa bino bandeko papa mama botika kolanda porte-monnaie magique bozonga na pouvoir ancestral pouvoir ancestral yango ezali pouvoir na biso bayindo yango nde ezosimba monde. Est-ce que ba famille rolonga na pauvreté? Oui. Est-ce que ba famille mutu pena rolonga kokoka kosunga famille pauvreté pena rolonga ya solo solo mutu? Pauvreté ba combien de pauvreté déjà na longoli na mabota na pesi bango ba code na bango ya libota bazo salela yango à l'aise. Combien de personnes na longoli? C'est que ba tobele do bazaki na ba blocage et ba moyeki ko fungwa après juste pour na kondima ko tolo ba seke famille na bango ebelelaka déjà mutu azo koboya yango na esalaki bango bongo le temps bazwi ba monique stabilité non po ozo code ya libota code koyela o mbala moko te code faut contacter Mbuta John contacter na plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69. Tango contacter Mbuta John nda kokota contact na bansete ya libota na yo tango na kokota contact place bakopesa nga accès po yo ko recevoir kodia bato bazaki na bobungi ke kodia ezali kindoki kodia esengaka makila njoka nde kodia esengaka makila te bondoki ezali porte-monnaie magique oyo baninga bazozwa porte-monnaie magique yango pe ebebisi bato ebele yango pe bomi bato ebele ndeko tolanda ngai Mbuta John azali international ezala ozali banda ya mboka ozali partout obengi ngai même oyete kodi elibota na yo kokomela yo esika ozali ndeko ozotala biso ba milimo ba memaka olobi milimo ba memaka yango mais partout ozali ancêtre bakulu bakoya kotikela kodi elibota na yo ekokomela yo sans problème 2025 pour lancer défi wana ya mambosala na 2024 que oh bato ba moni ba biloko baso benga nga ba binde romukendi mais donc to so comprendre te mais donc Mbuta John azo ba adresse na biso ba ndako ndenge nini donc milimo donc au faire voir bato réalité ya milimo même nga ozo pesa nga somo nazo comprendre te o pesa ba milimo ningi yango po basala ka musala wana tango pesa ngai kombo na yo bankulu bakoya tina ndako na yo ba ekotika code na yo ya libota bankulu yo okobombama bankulu te kokima pete okokima bankulu te bankulu bayebi yo mbie bakulu pe baza na posa kosala yo mabe te bakoya kotika kode na yo ya libota na yo ekomeli yo sans problème bon so mutasengi za na posa mona pena bakoko nango baya bakutana eza problème te oui eza problème te ebele pe basolaka na bakoko na bango ki aza na posa sola na koko na ye Oko solola na sans problème. Yo moko tsheba solola. Oui, na oko solola na kulu na bakoko na yo sans problème. Bon muto abangi siko yaza na posaka ke batikele loko me ba solola. Oui, ente akoba ko tikela eka ko mona bango pete ba yebi na ngana ko benga etala place entele loko na yo ekomi sans problème. Do ba réalité mokilo yo. Ah. Nazo yebisaka bino met fois Mbuta John azali spécialité na Kodia. Spécialiste John azali spécialité na Kodia yango nde ngai na pesaka batu oyo erataka te oyo eniokolaka bino ngai napesa yango na facilité mais Mbuta John apesaka mpe Kodia te asalaka nyonso apart kolamusa mutu akufi
problème nyonso oza nango kobomba te, problème difficulté nyonso oza nango kobomba te, benga Mbuta John akosunga yo na plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69. Voilà, merci beaucoup, ça en est fini pour aujourd'hui. Alors bandeko, merci na Mbuta John. Oya betel biso masolo bandeko tozali toujours awa bisika tozali komona bomoni là molili kokota. Donc là toyeba un peu mo moké ya koleka wana kosolola pe mai eyokaka bandeko na ngai, mai eyokaka mabele, eyokaka likolo, eyokaka mopepe nyonso, eyokaka boyebi ke na bokoko na biso toujours apprendre ba africain pe ba congolais. Toujours au parleur ezali koyamba ba mbuta na ba yaya ebele o bazali koleka bazali kopesa pesa toujours ba message na bango pona kolamusa moto mwindu wako koyeba histoire na ye. Vraiment merci na nyonso bozali kosala pona biso. Salutations na maman na noso qui soif de servir les autres. Salutations na maman Yvonne Ngiao depuis Paris. Salutations à yo, salutations depuis les États-Unis. Petroninga de la baronne Mingazor te pêche bambo tebele. Alors te souhaiter bien déjà souka mvula malamu. Salutations à la voisine yemo roso na lobi boedon a comprendre esika zwami sans yo pas moyen. Salutations mingi na papa Konde. Salutations mingi na kokoroko le fungula le Saint-Esprit mikolo yo dans la panzane non mokil mobimba. Donc, tout le monde a été maillé parmi nous. Salutations. Mingi na mama bibi chez nous. Plus un grand monde. Tu peux simboter. Mingi na Nelly Moké. La tata mosi abana. Toujours. Tu peux simboter. Mingi na mama Cresson. Ce loco qui toujours est là toujours. Faut. Péric fait comme po marambo et l'équipe passe libandi. Mbote mingi les sous topesi. Na ba mama na biso. Mama Kamuna. Depuis quelque part. Yemora yebi. Mbote. Na ba bandeko belé. Ba somi na États-Unis. Les sous na Canada, papa Enzo Topesi Bambote depuis Belgique. Alors, merci Neloïm Gelis qui n'a ma caméra. Quant à moi, je vous demande de s'abonner massivement. Peut-être au prochain numéro avec le même plaisir. Bye bye.